pas d'émission. Pas d'émission. L'arrivée de Fali Poupa. Fali Azan n'a problème. Mais sauf que entourage na wana image ba pesaki. Tu vois, ils ont besoin inciter batu bakende ka ko sala mabe moko boye. C'est ça image ya Fali Poupa. Fali Poupa Azan star international. Lelo yo matanga et consort ezama solo moko to loba ya communauté. Mais sauf que na kati ya communauté na biso ezana batu ebele. Bah comment vous préférez couper sa image mon corps que non lelo nde bazawana bazala rapé na Fali bana ba garde du corps a Fali te et amutuye mo azu charge est-ce que ba garde du corps o bazala ki na Fali Poupa eza consigne bazwaki ou bien eza comment parce que tobi ke matanga eza place oyo batu ba ekolela tango to moni star wana biso toza ko basongi songi to yaka na caméra na biso wana ko interdire biso ko filmer star na yebité soki le to ndolo bakeno pour na succès za nango yongo na ba interdire biso to tele caméra bien comment to yebité parce que muto to yaki na matanga la mutabimisa e atika nkomo te ko boya caméra filmer na condition nyo surtout oyo émission ma condition surtout asala na circonstances nyo surtout mais Fali tozala ki wana bandeko nyo surtout bazala ki wana ba garde du corps de ba télémela ki surtout filmer Fali c'est tozala ki parce que tosala ki kaka oyo za musala na biso en plus na ki professionnalisme ne kota ki ande mona ba image ba mona ki mais ba boya ki biso et mutu yemo wa lingi omona Fali pas sentir que non azala wana e omoni na protection à Fali Poupa sécurité à Fali Poupa ndeka na utaolo ba surtout ndenge pandémie ou ezali et tout et ça vraiment important Fali à se protéger mais tu sais tant on les rambo azolo baliboso Fali Poupa vraiment abanda rota la vie au sentir que Fali azaki na choc moko boye pe na parnaye Fali azaki pe na maluba koloba uzomona mais to quand même attends ma phrase moko ameka ko communiquer yango et puis ça vraiment moi sens na présence na na événement wana sauf que alinaki na ko sala ngote eza mabete nde na ngana ebisa tout à l'heure presque ya mukie eza raté et puis presque ya munene eza raté soki batu ba ko comprendre que Fali Poupa azalaki na événement pour lui avec le masque batu bele ba mona Fali na terre il fallait ba caméra na biso et pour batu ba yeba que Fali Poupa azalaki alors considération wana toute image moro ya ko particulariser ma solo tu vois ça dit que ça au monde déjà et l'ongia batu no mo de au favoriser ça c'est pas Fali mais au moins batu ni susu o balinga ko ni moni ça na entourage na ye mais ba ça la loko wana donc so monde de et l'ongia mutu mo a lobara ambiance ya Fali ou soit comme ça Fali non du coup ba na ba fait ça c'est peut-être or c'était pas le cas Fali Poupa yako ko assister le vieux Rambo Fali Poupa ayaki kolela na famille agbepa il fallait quand même à communiquer biso que moi émotion naie moi mawana ye Fali Poupa alnaki vraiment à la qui savait que même na bonheur même na malheur na ozalana pe na zalarana yo to monaki 32 ans ou 33 ans l'anniversaire ya quartier latin Fali Poupa yaka ayaki ko assister vieux ayaki na ba masana et pe bazalaki et tout ezalaki bien mais lelo oyo comme makambo ya disparition déjà na ki nazalaki na ekuna akoka epe kotika na epe ka ndenge suka na ngona mo fleur c'est bon na monaki non maman mi azalaki maman na bango nyonso ore ngaki permettre pe batu misusu bayokata impression ya Fali Poupa c'est-à-dire ngaki sala bien na mitema ya batu bele je reçois pas mal d'appels nabi que la baronne de Genève maman Tété Liengo la baronne de Genève maman Tété bango nyonso banda ozela peli loba ya Fali Poupa au moniteur Didi Kofi Olomide ABC Didi dit bonjour à tonton Didi BT hello rebelo ko ala lo repesi ozo comprendre donc batu banda ozela tant soute ngate zo occasion ya oyoka Fali Poupa so Didi apesaki mbote moko boye
au moins hello sali ça se comprend entre amis et tout ça va mais na moi supérieur ba kenda na la moi dimension nga awa ezate kena wo le baso qui m'a bé ou soit Didier ça qui m'a bé ezaki normal mais mbote wana pe enga permettre biso to yokata bongo ya fali pourquoi tellement ezaka hello basuki sango na anglais donc le côté na mbo Didier wana de Stone hein na biki na direct on so tanga ba commentaire na so tanga tanga ba commentaire na tanga ba commentaire to bele ba critiquer na ba commentaire wana biki non pourquoi Didier ay wo ne sika mona ba parent tandis que place à ban ezala ke va na utabana te non en plus ba bien zo lelaté non batunde ba monarité ya on a bisa ki ceux qui Koffi Olomide asaki image wana lelaté batu banga ba comprendre Koffi Olomide tant ba excusez nazana Didi Stone mais nazolo ba bien Koffi Olomide tant azu parole ba pesi parole et pas ba prêtre catholique na liboso ya batu na église Koffi Olomide tant a lobby akoka ki susute tu sais akata qui discours ayako vanda place avandaki et Didi était là avec sa maman balela ki elongo pour batu ba oloba mais comment Didi a l'été mais maman na EPS kalela ki zoka te balelisa ki Elenga Congo, Glody Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bébé, t'as pas conduire son mère en défense. Mais bébé, c'est ça qu'il faut faire. Quand même, après ça, il y a l'adresse, on a un château rouge. Je suis allé pour la somme à produit. Et puis, la somme bien, on a tout ce qu'on a. Au lieu comme ça système 5G et comme si système 1G. La même chose, on a Sonia Rosokolana Baninga. Système est comme une chope. Voisin. Oui, voisin. Voisine. Vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant au Somba, produit Awatuza, rassurez-vous que vos bengi maman Nicole. Mais parce que soit qui est un téléphone, ah, tout va te qu'ils sont produits sans étiquette et puis bah ça va te colo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin. Voisin. Au fond, l'inga mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malone, ayamio na téléphone, nde somba. Soki ayamio te, ko somba te. Voisin, moi j'ai réussi. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est nous qui avons plateau de batéké, mon frère. Plateau de batéké à France, parce que le fond d'Anania, mais le vrai est là. Produit Awatoza, original, chez Manicole, Tokende Mosikate, Kaka chez Manicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole nde kolo masolo. Nganga ta formé monanaye, abombela kae sekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, yaga, Manicole yaga. Ya Congo TV, merci. Na nyonso, ba critique na bino, ba encouragement na bino, o bopesa na biso po to meka ko progresser, pe to meka ko améliorer musala o. Sans ba critique na bino donc toza pamba toza le côté. J'espère que vous allez bien. Na yebi que vous continuez toujours ko s'abonner kaka na elengi ya Congo TV. To na poste ko ma 200 000 abonnés. Ndenge penda esengi si année prochaine et ça biso bien. Lelo toza na mingi oloba te mais toza kaka pona kopesa bino ba information ba analyse oyo et ça la bino bien oloba to continuer nango oyo critique ya la raté toza au milieu du village pona kosolo mambo etali musique ya Congo oyo etali makam nyonso etali Congo na musika moi 10 fois puissance Michel Mukokole na kati ya Belgique Tracy Mukokole Eddie Mukokole d'autres m'a dit Juma la kati ya Belgique. Pour moi, il y a un côté de président Riken. Bonjour. Gizamatch, bonjour. Bonjour mon frère.
bonjour na balandi nyonso ya elengi ya Congo. Bonjour na Tracy Mbelenga Pro et sans oublier Glody Diasuka. Et joyeux anniversaire déjà, nazo souhaité bon joyeux anniversaire na bébé Nabiso Promedi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, vraiment, Ezo Sala bien quoi. Voilà, tu vas autres la biso au Kamolelo. C'est la première fois que ça émission entre Manao. Dernièrement, tu as été en 3, mais les autres entre Manao face à face. Et ça, de comment on a quatre États-Unis, on a Lando, on a quatre États-Unis, on a. Ah, les quoi on a ça déjà? Oui, oui, bani à faire. Zama Kamwa, à tout n'ingayo. Eza musala otobandi en lelote, j'espère bien que ba internet nyonso ba ebi tozala qui déjà travailler na kin na ba différentes chaînes YouTube lelo oyo to so la awa donc to so la Paris ça dit to so la chaîne oyo eza bien assise na niveau ya Europe et toza vraiment wana yo mogo oyebi ki archive ya bandal mamba ebisaki yo archive ya bandal Edi Mustafa Kimbangu Mira Kembo Maman na Brian donc yomo yebi masolo ndenge zolekela donc si toza boye eza par rapport ya masolo c'est-à-dire eza important pe batu ba bango voilà c'est ça tozo sur la Europe tozo sur la chaîne Europe toza bien accueilli na et tout donc du coup to kokai ka ko sala masolo et puis tozo zo pe ba concert ba tebele la Genève m'entente, c'est-à-dire la Genève m'entente, ça là vraiment bien, c'est l'hôpital, c'est-à-dire sur mesure que ça là bien, c'est l'hôpital. Ah, président, tout ce que tu as sur la maçon, on a vu ça, on a vu la musique qu'on a États-Unis, Julia Lando, la Panthère, Julia Lando, la carte des États-Unis, la citation en moi, le président, au permettre de mettre par rapport à notre day, il y a maman Ami. Que son âme repose en paix. Oh, la tika ebiso to tika na dernière de mère nae. Oh, batu nyonso balanda ki ba direct na biso to sala ki azo féliciter par rapport à musala ndenge sa meki na lenga Congo direct. Na niveau Europa to zaika biso moko. Donc merci na batu nyonso to ba féliciter ki na musala na éviter soko ko sa analyse nini kama tam te pona to par rapport ya matanga ndenge le kaki. Ouais, yo to ça qui n'a déjà merci beaucoup 10e match. Tous ceux qui ont déjà on a messe, tous ceux qui na chemin de plénière, na cimetière et pas au wapi bakunda qui maman mi et déjà ils qui na caveau mo privé, c'est-à-dire caveau familial, mais na rolingana brosser succinctement ma solo ngondenge ka ke dekela qui ou soit par rapport ya enterrement ya maman, déjà na sonta qui communauté congolaise amour ezali. Tu vois, c'est pas facile. Maintenant, déjà, la pandémie a frappé et puis les mesures continuent toujours causement. Mais les gens qui risquent pour participer, pour assister même Kofi Olomide, le Virambo ainsi que Tutoroba, Nabande Konyaso, Ndenyeka Kezala. Donc ça prouve à suffisance que les gens ont en considération et si vraiment maman aussi, la famille à Bwepa et particulièrement na Kofi Olomide. Donc ils ont vraiment encore à féliciter la communauté congolaise, c'est-à-dire au sentir que tourner tout comme un cimetière wana qui comme les abeilles sur le cycle au monde a vraiment que Batbandima qui risque. Président Rigen, par rapport à l'organisation, pour l'organisation de la l'église, la cimetière, tout ce qui est salle. Coup de chapeau, la famille à Bwepa, c'est-à-dire organisation est vraiment magnifique. Mais sauf que, il faut comprendre ce que les disent. Au moment où Kofi Olomide, le 3 octobre, dans une nouvelle, il y a disparition de maman. Azaki vraiment le premier au salle d'abord vidéo. Tout ça qui analyse par rapport à la vidéo, que non, veut lancer message mais en pleurant. Et ça qui vraiment facilité l'interprétation, ça qui est belé, voire même biso tout ça qui analyse. Mais du coup, dans la salle, il y a comprendre hello ou mususu. Parce que banda maman mi to bando lelaye ti nandenge to kinda ko tika na cimetière au mona image moko te za na mayani so ko Olomide.
tandis que le vieux tant oiseau qui parole na kati ya église vieux akoka aussi sa parole te du coup abanda déjà kolela mais vu que tozaki pe musika to banda ozwa vieux mais muntu azwa ki ba larme ya Koffi Olomide azaki te donc c'était une façon pour lui déjà ya relakisa biso ba larme na c'est-à-dire ya relakisa biso douleur na ye vidéo wana nazomona vraiment que le vieux l'avait fait avec tout son cœur, c'est-à-dire elle n'a qu'à communiquer batu mawanaye. Alors faut comprendre que malgré âge Koffi Olomide abil lelo na bateau balingaka ou soit bakoma ko critiquer ou soit ko tiolaye babenga quand même mwana étiqué eza facilité. Comment on a lelo journaliste nyonso tout il y a quartier latin on va les dans quartier latin ma c'est retrouva qui wana presque y compris dans les King Fally Ipupa azala qui wana le bani par rapport ya komona Fally Ipupa na kati ya day ya mama ami ouais. Alors disent au moni lelo Fally Ipupa azamwana ya Koffi Olomide na musique azamwana ya Koffi Olomide. C'est-à-dire pas très longtemps tout le monde a déjà concert moko ya Utarosa et Utaro Betama c'est pas les 12 le 13 septembre ezaki bongo na Shark Club donc Fally Ipupa ça qui déjà retour après avoir repassé ba jour rebelle à Paris azaki na Shark Club na ba musicien na mais quand cela n'était nouvelle il y a disparition ya Mama Tangoye Fally Ipupa s'est permis de se rendre à l'issue na Paris. Je ne sais pas son agenda, mais sauf que je m'aperçois qu'il Fally Ipupa aya pour assister Vérambo. Alors, ezala qui facilité, ezala qui peut simplété. Ozomonango, du coup, Fally Ipupa alnaki vraiment à la qui savait que même na bonheur, même na malheur, na ozalana ou pe na zalarana yo. De mon qui 32 ans ou 33 ans, il y a anniversaire, il y a quartier latin. Fally Ipupa yaka ayaki ko assister vieux ayaki na ba masana epe bazalaki et tout ezalaki bien mais lelo oyo komi makambo ya disparition déjà na ki nazalaki na ekuna akoka epe kotika na epe ka ndenge suka ye nango na mo fleurir c'est bon na monaki non maman mi azalaki maman na bango nyonso o remarqué même brigade asaki témoignage moko albaki nde babanda au travail bongo c'est-à-dire maman mi abanda o lambela bango. Ozomona Fally pour moi aza mutu moko boye reconnaissant ezo sala bien pe eza facilité donc reconnaissance wana akenango bongo mais sauf que considération na o babengi presse au moni presse ya muke ezate to plonger place wana to presse ya muke ezate merci président to plonger place wana na ninga to me kosote ka muke ouais ngai mona poser openda question nango par rapport ya makambo elekaki wana o ngana tozalaki bameka ependa kotindika biso caméra penge ko epanza na ebikende ko biso mususu pe ya cameraman et ba journaliste beauté image batindika ki epe caméra to ko lo ba to ebite est-ce que ba garde du corps o bazalaki na Fally Ipupa eza consigne bazwaki ou bien eza comment parce que to ebike matanga eza place oyo batu ba ekolela. Tant que mon star wana biso toza ko basongi songi to yaka na caméra na biso wana ko interdire biso ko filmer star na yebité soki lo to ndolo bakeno pour na succès za nango yango na ba interdire biso to tele caméra be comment to yebité parce que muto to yaki na matanga la mutabimisa e atika mkomo te ko boya caméra filmer na condition nyonso tout oyo émission makam nyonso tout asala ba circonstances nyonso tout. Mais Fally tozala ki wana bandeko nyonso to bazala ki wana ba garde du corps ne ba telemela ki so to filmer Fally so tozwa ki parce que to sala ki kaka o eza musala na biso en plus na ki professionnalisme nde kota ki nde mona ba image ba mona ki ala mais ba boya ki biso to filmer dire quoi non tu sais Fally Ipupa aza star international lelo yo matanga et consort eza ma solo moko to loba ya communauté mais sauf que na kati ya communauté na biso eza na batu ebele bakoma au préféré couper sa image moko que non lelo
ndenge baza wana bazalaka mpe na fali bana bagarde du corps afali te ya motu ye mo azwi charge ya motu ye mo alingi omona fali pas sentir que non azalaka na ye omoni na protection ya fali pupa sécurité ya fali pupa ndeka na uta oloba surtout ndenge pandémie oyo ezali et tout eza vraiment important fali à se protéger mais tu sais tant les rambo azoloba liboso fali pupa vraiment abanda rota la vie au sentir que fali azaki na choc moko boye pe na part na ye fali azaki pe na maloba koloba ozomona mais tolingai quand même ata moi phrase moko ameka ko communiquer yango et pe ça vraiment moi sens na présence na na événement wana sauf que alingaki na ye ko sala ngo te eza mabete nde na ngana ebisa tout à l'heure presque ya mukie eza raté et puis presque ya munene eza raté soki batu ba yako comprendre que fali pupa azalaki na événement pour avec le masque ba te belé ba mona fali na terre il fallait ba caméra na biso et pour batu ba yeba que fali pupa azalaki alors considération wana totika image moko ya ko particulariser ma solo tu vois ça dit que so au moni déjà elongia batu no mo boye de favoriser ça c'est pas fali mais au moins batu misusu o balinga ko mimoni ça na entourage na ye nde basala eloko wana donc so amoni de elongia mutu mo bo alobara ambiance ya fali ou soit akomi ça fali donc du coup balinga ba fait ça c'est peut-être or c'était pas le cas fali pupa ya ko assister le vieux Rambo fali pupa ayaki kolela na famille agwepa il fallait quand même à communiquer biso pe moi émotion na ye moi mawana ye baboyi aloba banda rozela pe koboya koloba yana avec brutalité comment avec ba hotel ba barre ba hotel la caméra ba hotel moi c'est pas grave to vendre dans le soleil a fallu pour péter non au moins ba genre ba biloko wana ya mike yango moni batu misusu pe ba koma okende moi genre na fali ozomona parce que on a remarqué que fallait azana na problème te mais sauf que entourage na yoana image ba pesaki tu vois donc ils ont besoin inciter batu ba kende ka ko sala mabe moko boye c'est ça image ya fallait pupa c'est pas le cas to sala boye analyse boye ba tout ba critiquer ngo mais la réalité biso to kutana inango les jours là mais tu sais il y a une réalité pena que non ba menacer ils ont la caméra to sala vidéo wana en Australie, j'ai sali le docteur Fonfon Pierrette Nkoko Kimbondo. Donc, docteur Fonfon Pierrette Nkoko Kimbondo. Zouaka na niveau Australie. Déjà, banda o landa biso. Na Allemagne, wana omona ke Yamabela, Mariam Kawaya, Azaki wana ba Hollanda. Bat bazaki par-ci par-là. Jour où on a même tant tout ça direct, même ça qui est première dame de Lausanne. Merci Koyago Belisha. Na mon ami Marie Andi Wawa. Ba Fandi. Bazo assister vieux. C'était pas facile. Donc, Batebele, Bazaki na posa, Balelisa Rambo. Y compris Fali Poupa. Alors, Yaholoba, Ezala Kipe. Il n'a que permettre de Batumi Souba Yukata, impression à Fali Poupa. C'est-à-dire, il n'a que ça la bien, Namitema ya Batebele. Je reçois pas mal d'appels. Nabi que la baronne de Genève. Maman Tété Liengo, la baronne de Genève, Maman Tété. Bango nyoso banda ozela peli loba ya Fali Poupa. Au moniteur Didi, Kofi Olomide ABC Didi. Dit bonjour à tonton. Didi avait dit hello. Oui mais loko hello repesi. Vous comprenez? Ouais. Donc batu banda ozela tam soto ngato zo occasion ya oyoka Fali Poupa so Didi apesaki mbote moko boye. Au moni hello sali ça se comprend entre amis et tout ça va. Mais na moi supérieur ba kena na moi dimension nga awa ezate kena wo loba so ki mabe ou soit Didi asa ki mabe ezaki normal mais mbote wana pe enga permettre biso to yokata bongo ya Fali Poupa. Tellement ezaka hello basuki ça en anglais. Donc le côté na mambo ya Didi wana Didi Stone hein. Na biki na direct on so tanga ba commentaire nyoso ponga tanga ba commentaire. Tanga ba commentaire on te bele ba critiquer na ba commentaire wana biki non. Pourquoi Didi ay ko de sika mona ba parents tandis que place à ban ezala ke va na utabana te. Non, en plus il va bien zo lelaté. non,
batunde ba monarité ya on a bisa ki ceux qui Koffi Olomide asaki image wana ou la te batu banga ba comprendre Koffi Olomide tant ba pèse excusez nazana Didi Stone mais nazolo ba bien Koffi Olomide tant oazu parole ba pèse parole et pas ba prêtre catholique na liboso ya batu na église Koffi Olomide tant a lobby akoka ki susute tu sais akata ki discours ayako vanda place avandaki et Didi était là avec sa maman balela ki elongo pour batu ba oloba mais comment Didi a été mais maman na EPS kalela ki nzoka de balelisa ki le vieux directement même le vieux Juna Janana que je salue ou atika ki rambote azaki wana na cimetière azaki wana na messe ayaki tina salle aye basali question na ngamo na répondre te tu bazolo bon pourquoi Didi ayaki ovanda pembe na ba parade place na dévolé ya ba nezalaki to ça ma akova na place ba na ki congolais te omoni lelo Didi Stone on to ça en qui américain non c'est-à-dire to ça quand même na moi réflexe moko boye européen ça peut sens moko positif Didi lelo Aza, bon, star, c'est trop dire, mais Aza star. Vous comprenez? Didi Aza marque. Vous comprenez? Au moins la famille, on a famille Agwepa. Hormis Koffi Olomide. Oui, tu es bien tout au Babazali, même Ndoïna et le Didi Azali et tout. Mais Didi Stone Aza parmi bateau Baïban. Oui, bien. Et ça, dans la boutique, soit ma marque belé, ma colo. Marque et belé bana Olanda matanga na po ba ki Didi Azaman kena bango mais Didi akufeli grand-mère nae siko ba ocha Didi wa po ba caméra nyonso ezaki focaliser et pas Koffi Olomide avant d'aller na petit na tout oba oh mon donc mambu tout ezaki focaliser mais sikawana oh mon du coup. Et puis il faut pas oublier biso nde tozaboye toko banda ko beta maso na biso arrêter mais maman badani ana ngwende na temps ezate que pour faire mal na bandeko misusu oyo baza bandeko ya Didi ezako pona osala ngote mais ça se comprend et ça normal mère ba Didi muta na pointe vous comprenez ya lo assistante misusu ya mère avant na ene ka pembeni ya mère pourquoi na ba kasi bana pe yo kanti mère Ali bana bakoko baleke sika na bango na expliquer au grandeur ou image ya Didi bana bayaki belé au pe mère Ali ya bota na verambo bana bazaki mais sauf que Didi na biso lelo azapé donc aza célèbre azo mérité place vous comprenez na ça image ezali matanga na ça songi ya ba marque te awa mais là ebisao ezali dégâts pour biso kende même ti yebi kande tout ça la boulot na ba kwa ba tumiso ba ke manu Didi ale la koko na ba talon boy matangi na ba griffe vous comprenez mais faut la talon en eloko ça qui Didi Didi azali likolo ba tuto ata la gabo merci président donc ezate que pona okumisa ye merci président mais to conclure na pona matanga to ya siko après matanga jour ya kolanda to zaina conférence de presse ya Soleil Wanga j'espère uzalaki en plus utaki pe image par rapport à ma propos ya Soleil Wanga dit que non biso ba chroniqueur même toto manipulera bango tant azo pesa azolo ba ke biso to manipulera bango na ebite place ni ate ye moko amitié pour ba ni tona yango. Pour être scientifique, comprendre que pas très longtemps Tobi Masolo a fallu poupa, c'est-à-dire Alina ina été koloba et ça est Alina ina koloba te est-ce que aloba qui peut yo ba manipuler ndé kolo matara taima ya Soleil Wanga maki très élancé bataille wana ya 1m80 quelque au mona kimbabu yesu Jordani munzila waka ya Audrey Kudisa wana mama na prière wana ya bataille na bino bon mona zwa vraiment la taille ya Soleil Wanga ni nyango yo sala vraiment que ba manipuler
donc ye moko nenga zawana bakokaki nde ko manipuler ye moko mutalobi yango po nga kotala bato misusu na comprendre que ba manipuler bango te po basala o bango balingaka mais sauf que Soleil wanga eloko moko na sepelaki a partageaki amitié a partageaki amour o azala nango vis-à-vis ya Fally Ipupa. Afin de reconnaître, parce que oui, malgré na souka azaki pe na ba dire moko boye oyo ezaki mo muke makasi tout est côté nazo ebisa yo a reconnaître ki omoni temps Fally Ipupa lobaki ami bengaki king et créaki moi ma problème ba motu azaki d'accord na ngote mais Soleil a utilisé ki mo king te pabi que Fally azana avance Fally lelo azana avance ozomona. Donc du coup, à un moment déjà que Fally lokola aza guide. Fally lokola bon. Na habité na rolo belango. Abi générique na bimi c'est le cas le téléphone. Mais au moment disent eza na ma bête koloba concurrence musicale. Très bien. Ngana on sepela na ngoma makasi. Au moment ma solo oyo batu ba olanda biso na parler nde ba comprendre temps mususu. Batu nde ba olanda biso na parler ba comprendre. Tu sais muta olobaki produit nanga oyo na mettre na marché cette fois-ci et vous allez presque produit ya songolo pakala mais il faut ta la taille na yo au taille pe taille l'autre là soit qualité ya produit na yo na qualité ya mutu oyo ozolinga osala concurrence na yo. Donc Soleil ba bandi déjà musique na Fally ba salima masolo na Fally et ça l'a pas mal. Mais sauf que lelo au moins la marketing pour et là au moins Soleil à l'obagi bino pe ba communicateur ba journaliste beaucoup kako aider biso ça dit beau orienter biso au moins on dit na marketing tout ça na 4P marketing mixte tout ça il a 4P ça dit produit prix point de vente na promotion na produit total la qualité et loko oboteka botiango na prix nini po eloko wana botie na marché ezala na G eza na prix nini osali ozotekango na point nini point de vente nini et puis promotion nini ozosayelango est-ce que oyebi que lelo déjà vente physique c'est-à-dire moi c'est des mots boye oteka et comment dire mon problème vente et comment beaucoup plus en ligne virtuel quoi ozomona vente virtuelle yo moko ebindenge salema bato pe ba Holanda biso ba yebinde basala et ça c'est-à-dire place wana nde ekomi lokola point de vente donc internet yango ekomi lokola point de vente ya Soleil na Fally Ipupa. Alors na côté Fally Ipupa il faut ta la Fally Ipupa azana taille nini aujourd'hui Fally Ipupa a plus de 1,760 quelques mille abonnés. Ozomona Fally Ipupa a plus de 70 quelques millions d'abonnés. 1 million. 1 million 760. 1 million plutôt. Excusez, 1,760 quelques mille abonnés. Oui. Bientôt là à atteindre 2 millions. À atteindre 2 millions. Tu vois? Na oloba Soleil wangate awa na bandeko bana ba parler ba Holanda biso ba koka beta donc beaucoup s'abonner pe botia pe ndeko na biso ya mboka poa au comprendre donc au sentir nini so Soleil a posté et c'est nga bateau ba bimi na kati moni bateau net ba bimi ou bateau ba di Soleil tout le monde dirait que centralisation de Paris a bimi et ça lui pena vrai bien Jacques Pombo yomo yebi grand prêtre Pétronel Batafé, idéologie toujours bolanda vraiment Soleil wanga. Oh, ils ont analyse quoi. Donc, on sentit vraiment que nombre il y a abonnés à Soleil et qu'on l'a qui s'abisso peut preuve mon robot par rapport à ma vente. Alors, déjà à partir en nombre, au moins à Soleil déjà les lots en a un jour. Fally Ipupa na un jour, Azaki prêt ou soit Azaki déjà 1 million de vies. Na générique à le téléphone. Vous comprenez non? Et à part ça, au moni et loko ba bengi danse. Pour moi qui Soleil a beti ndoule. Mais Koffi Olomide na zo biso 10. Autaro le pas très longtemps na acoustique na TV5 Monde. Batuna ki Koffi Olomide au beti 13e apporte obi eza dernier album.
Mais pourquoi oye sous na légende? Ah non, légende eza ba mélomane na ngai ba fanatique na ngai balingi kotika ngate, balingi toujours nazala na masolo et du coup nazaki obligé ya kosala album. Mais cette fois-ci nazo sala album oyo et rozala na les goûts du jour. Au bon terme wana, les goûts du jour. Oko beta musique makasi. Oko beta musique ya mukanda. Mais ce que ça na les goûts du jour té, ils ala passer pour ba consommer. Ozo mona. Biso ba congolais, so la ndé ba bloko ba générique et sala ma ba impact makasi uta na ba danse. Même ce travail, quelle maman, il fallait le goma bêta l'ipécabo. Hein? Ouais. Oui, bien le goma. Il y a un travail personnel. Tu me sors au Vandane, on a dit non, on a ta partie, on a zongué, bah qui c'est une vie. Abandonné des vies. Vous en comprenez? Et ça va travailler et pas seulement dans l'andéli, moi bleu, je suis tout zongué, oh y'a un son, vous comprenez? Et ça, il n'a pas ma bête pour y normal. Mais il faut que la siko soleil banane babwa qui na générique nae. Mais il pas fallu pour pas banane babwa qui il y a kabouya. Il y a identité. Il y a babi ma game en fait c'est yambo ma collègue na gomela. Allo téléphone déjà il m'a banda il m'a solo boussole. Voilà président donc côté ba danse, on a remarqué que il faut ba musicien na biso balandela sous ma solo wana. Tokota na ndule ya Fabrigas abete un showbiz to sola qui a monté par rapport à des ya mamami et kanga imo actualité photo mais pour ça analyse na oka ya moi 3 minutes 4 minutes to les parce que tout ça moi si j'ai tout moi 3 parties photo solo là na musique à mon 3 hommes Mokawel Romeo Bandubola jambe électrique par rapport à ndule ya Fabrigas ngai selon ngai ntai ndule ya munda constant na sai kaka Fabrigas alali sai bato mutayako la msandulu yana yanchone de la forêt en côté qui invité surprise surprise que tout est à ça une surprise parce que invité qui était à se retrouver maman na ndulu yana yancho na kota bongoli mai vino holo bani 10 match. Merci toujours pour la parole. Oyebi ke bato belé basala ba commentaire ceux qui tombent sous ça ko accompagner mon tout soit à un orchestre mon tout soit le mot et kazo réussir te il faut s'y charger soit leader place à outil soit orchestre soit entourage à leader même mais on remarqué les lots bato wana ba ko mozanga siko ba commentaire ba leader ba ko mola kisa ba papa ba ko mola kisa ki bo papa na bango amour na bango envers bana na bango au moni présence ya Ranson na musique wana ezola qui sa considération azanango vis-à-vis à Fabrigas ezola qui sa combien azolinga que Fabrigas a propulsé azolinga que Fabrigas a kende liboso c'est ouais au sala on peut na ba nem so ba héritier bazali mais omoni ale bogar bazali biso pe toza miel bazali toza pe bana et pas ba parents na biso donc faut à un certain moment ko luka pe ko sepelisa motema ya parents romona malgré ma bé ya parents na yo malgré ba insuffisance ou incompétence ya parents ou landela boimbo nga lelo na komi o nga na komi o fali asalaka papa nanga aotika la papa nanga malgré ma bé papa nanga aotika la papa donc on remarqué que amour wana siko ba papa ba komi ko transmettre et pas bana et comment ça la siko bien tu vois. C'est pas facile, lelo omona le roi de la forêt, yomo to lo bango azaki invité te, mais aye gota la mona na Fabrigas nenga zo presté. Et du coup, c'est long constat na yo po eza constat na ngate. Du coup, omona ki kema ndu les ayaki ou soit Fabrigas alingaka la lisa moi j'ai. Mais au moins tant yanso na ye, quand même tu sais le roi de la forêt. Donc au sentir que moto ana eyaki. Ozomona. Donc eza bongo. Faut continuer bongo banoko baza pe respect envers bateau bankadra bango et bateau pe bankadra ba petit ba pe ça passe ça pour mon likambo relève au monde lelo on est au sol papa baza iso na bisote au monde vive la musique ezawa yo kanti vive ezangi batute ba fidèle ya vive la musique yo kanti vraiment bazaki
Mais vive la musique, il faut qu'on prépare toujours relève. Aux hommes, tant que aux hommes, déjà, moi, on a encore un sa image par rapport à Africa. Scrum, tant qu'on a derrière, il y a un représentant, Bana Wenge. C'est le Scrum. Avec représenter Bana Wenge. Donc, tu as remarqué que la musique Nabiso déjà, ils ont une famille. Côté Wenge, Latino, Viva, Zaiko et consort. Vous comprenez? Voilà, voilà. Et l'autre, on a comme ça là. Coup de chapeau dans les rois de la forêt. Ça là vraiment bon. On a fait ça, vie, bien affilé, featuring, salawana. Et des petits et tout. Et ça la peine bien. Président Rigan, pour te clôturer, tu remets sur la souka. Tout sur le monde qui est désolé, et Bimaki, Lélo. Si je ne me trompe pas à minuit, et Bimaki, il a hérité Watanabe. Mais c'est Gogan, on tourne à Tembe. Il y a une mélancolie, mon akatouana. Père, commenter non. Désolé. Au moins, il y a un bel Bimaki. Watabeti, Abwaki Mutumo Boye, Abi, écoute la musique intelligente. Tant que bêta aussi qu'on a version normale na disque ABC sous réécoute. Na quand ça disque tout refaire bisa biso à public, to réécouter sous musique intelligente. Et ça va vraiment bien. Merci maman. Et ça qui est bien. Oh ming allez non, maman. Et ça qui est vraiment bien. Aux hommes on a image hérité Watanabe, qualité à son, qualité à clip et une mélodie. Donc il y a une semaine babeti le roman là une dame là Kim je crois. Solandine Zemboana au sentir dernière chance. Landela image Joana au sentir image à Wat. Toto. Landela image Joana au comprendre Wat est lobby. Bon, au moins, et ça la moi métaphore au Mogoana, n'a pas comprendre Wat a eu dernière chance. Est-ce que et ça même Zembo n'a été mais na concept bon, na titre on a déjà tout comprendre le logo mon et na communiquer. Est-ce que et ça na blog monsieur Salaki et Simba quitté ou soit peuple ba consommateur ba consommer qui bien te ba payer dernière chance de éviter. Au côté acheta habiter le logo mon boy. Regarde-moi maintenant. Donc est-ce que avant ezaki na biloko moko boye banda kozanga abanda kosala te cette fois-ci batala donc tozo sentir vraiment que ouais musique congolaise et ngetombwa lisusu po batu bakomi na posa ya kosala encore mieux ouais ozomona donc yango wana ngana osenga na ba musicien na biso omoni ko zala fier c'est bien bon mais ebele bazosala ngo po lelo ba misala na bango basali et comme ici bango wana bakomo changer pe ba dimension donc il y a ba fruit il y a travail il y a batu et comment ça que batu mususu ba traiter bango pour des orgueils batu mususu ba traiter bango net je ne sais pas vous comprenez donc au bosser les eloko moko vraiment ba ya ba kotikate et même côté na biso nous sommes censés il y a ça là moi ba effort il y a quoi améliorer pour tout temps ba commentaire il y a ba tebele ba o balanda biso voilà nous sommes à la fin émission na biso o to sukisi na désolé hérité Watanabe boyo kanga na okianga plus de 6 fois non plus de 6 fois coup de chapeau monsieur Goga Moto na Tembe bon na ça va désolé kaka ndenge population bolanda désolé na sentir vraiment ba goût du jour au moins ndé to lobaye goût du jour et ça va vraiment bien au moni a ndeto ya boye toza na salon Elbito coiffure donc yo moko sentir vraiment que Tom Silimer azawa na pina zeka azawa na po ba play na biso na Angola ba moshino zeka bazali vous comprenez ba yana zeka bazali nazo le micro mutu no Archive Bandal Edi Mustafa azo kanate ya Mira Kembo Mira Kembo yeso ozoboka Edi Mustafa faut ça là ils ont toujours au moni Bandal c'est pareil ozomona Patrick Masida genda ouais azali au moni soko oboka Edi Mustafa kobosa na la Genève ah ouais la Genève ma tante donc bah tout le monde connaît bien que Cosmos ma tante moninga ya Dadi Tiro président na suka na vite la salutation non faut qu'on puisse savoir la salutation de batebele awa to koka bosa na pe salon VIP salon VIP
cheveux na biso vraiment ça la bien cheveux na biso Théo Massamba na Saint-Denis toujours na Saint-Denis toujours Saint-Denis 9-3 tu n'as ça que ma solo est en mingi côté El Saint-Denis toujours et puis auto benga bongo Celio Pinto Igor Nkolo moi na Viennae ou petit à Viennae Bertoni Magog centralisation de Paris et ça la bien Sergino Mundila mais ozobosa mingi grand coiffeur puis na Nzeka hasard toujours na Saint-Denis toujours le luxe non Joël Kanda luxe na moni pe Ndepteken Kanda a solo là qui déjà et tout ça là vraiment bien Tobo Sanité Bongo la baronne de Genève la maman de Fatima Miguel Queen Pi Togo Makasi maman Véro Kelani na Lausanne maman Véro Kelani et tout ça vraiment bien mais na vraiment na remercier pe équipe de France Ozomo na tolobela ma solo ya matanga bien sûr tolobela solo ya matanga tant équipe de France équipe de France tant yaki c'est-à-dire ex Al-Qaïda tant yaki au senti que via se senta qui sous soulagé mouvement moko yaki là je vois Trésor Ngando Papa Yoyo Tobo Sanité Cyril Ekina Kimbangu le roi des Bouzons c'est lui qu'on appelle Patrick Meka Ombre Jaune donc vous comprenez ils ont vraiment ma solo mais déjà on aussi ça na Bosanité les vieux na biso Otobenga Rabongo Franklin Maboussi Barbe Argenté Yabeti Maboussi et ça là vraiment bien merci Ezaki Bino T10 na Patrick président Patrick yoso kasonze na Bosano moi comme on ndeke bimelinga mama Patrick Lopa na kata récit on est ensemble président Rigen Toko merci pour la disposition au PCBISO to kutale otomeka osolo sous par rapport on est ensemble mais aussi ça attend Christian Bongombe motema ya mama mafi masigi famille Bongombe ya Bombe wana OK ozo comprendre donc Christian Bongombe ya mafi na ebisio masolo ya mafi masigi Tobo Santé Edwin Mbinga et ça la bien Arnaud Araway petit nanga Amina Vuna que la rose qui toque toujours Asunta Mohamed Ndele Moindo merci Ezaki Abinoté Dizna Elenge Congo TV soki bo apprécier bo ça soit commentaire et ça va rabiso bien et senga ke tomeka ko améliorer autant sur ba défauts aller tout va parfaiter c'est ça autokolo ba ngwana merci mina bino nyoso ngwe mutu mokote et surtout aucune œuvre humaine n'est parfaite. Parfaite donc il y a moi déjà président lobby donc on est ensemble à Lenga Congo TV j'espère que vous s'abonner surtout pour ça 200 000 abonnés et ça bisoga et kokoka parce que musala déjà au proposer ba consommateur na biso et ça vraiment bien j'espère bien que même avant 2021 merci et abino zaki te disent Pina Zeka grand coiffeur na Saint-Denis toujours merci Tokutani bye Elenge ya Congo TV